Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi boyebola muna bolandi ya journal ya peuple info lingala mbote la bino bisikani en studio zo mtikate to funga basango na biso pour ngotasa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé qui discours na 78e session ya assemblée générale ya ba Nations Unies na New York kuna na États-Unis héritier mapindi mapesi bino ba détails limango chef d'état et de gouvernement monsieur le secrétaire général des Nations Unies maloba na ye liboso ya tribune ya ba Nations Unies chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya 78e session ordinaire ya ba Nations Unies chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba mokolo ya mercredi 20 septembre 2023 pour na kotala pe kolobela État ya République démocratique du Congo chef de l'État a ramassaki presque ba point saillant ya République démocratique du Congo oyo e markaki ezali mingi départ ya MONUSCO oyo ezali réclamé et pas ya gouvernement ya République démocratique du Congo natina wana chef de l'État atalisi poleleke mission ya ba Nations Unies na République démocratique du Congo esengeli eye banakosila ba organiser progressivement retrait na bango pour na kotika République démocratique du Congo alobela kimingi situation actuelle ya insécurité na est ya République démocratique du Congo oyo ezali caractérisé na soutien ya Rwanda et pas ya ba M23 chef de l'État a beti CTP alobi dialogue mon côté ekosalema entre gouvernement ya RDC et longona ba terroriste ya M23 oyo bazali soutenu et pas ya Rwanda natina wana chef de l'État a sengi na ba Nations Unies baye bana ko sanctionner Rwanda et longona ba union so bazali ko semer terreur na est ya République démocratique du Congo azali wana pona ko vivre pacifiquement et longona ba voisin na union so oyo bazali ko entourer likambo etali d'élection et lobama ki pe le chef de l'État a talisi que République démocratique du Congo ezali à quelques mois ya élection bo élection et kozalo organisé le 20 décembre 2023 na tinawana
kimia pe stabilité ezali bongo impérative pour la République démocratique du Congo. Kasi eloko moko te ekoki kopekisa ba élection oyo gouvernement ya RDC azali kotia ba moyen ya ndenge na ndenge pona komona ba élection oyo eyeba na kosalema na tina wana likambo eteli glissement ekosalema te pe likambo eteli kopusa ba élection ekosalema soki mokete. Donc seni akozala prête le 20 décembre pona organiser ba élection na tina wana chef de l'État alobaki makambo ya ndenge na ndenge oyo eteli situation ya République démocratique du Congo nyonso ezalaki bongo évoqué na discours ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tribune ya ba Nations. C'est là tout le sens de sa réforme sur laquelle les Africains ne cessent de revenir et du combat que nous devons tous mener. Je vous remercie. Distinguée première dame, il y a RDC Denis Nyakero Tshisekedi na direction, il y a Fonds national, il y a réparation, il y a victimes, il y a violence sexuelle, dans les milliers, il y a conflit, crime, il y a humanité, Fonarève, na moku c'est changé qui na bureau, il y a sous-traiteur, il y a Nations Unies en charge, il y a violation sexuelle, na conflit kuna na New York, et zala qui na occasion en 78e session, il y a Assemblée générale, il y a Nations Unies, Stéphane Skande, Nathalie Kapenda. Et c'est là qu'il rencontre Moko et a prise en contact et permettait que Lucien Lundula, Lota, lui, directeur général, Yafonarev, a présenté na Pramilia Paten, sous-secrétaire des Nations Unies, en charge de la violence liée à la conflit, feuille de route, il y a structure où ils allaient co-diriger, Pélisou sous action où ils allaient déjà Bassi Basala, Kosala, Atanga qui génécose, le 2 août, où et Outaki Kolika, Batela qui itinérance, il y a 5 provinces, il y a la République démocratique du Congo, Oyo, Tokoki, Kotanga, Lokola, province, il y a Nord, P, Sud, Kivu, Kasaï central, Outuri, P, Congo central, itinérance, Oyo, et Salaki, que Fonarev, Aïba, ko établir contact direct, Naba victime, Kassipé, Lissoussou, Naba personnalité, Oyo, Bazali engagé dans la lutte contre violence sexuelle, Nestar, il y a prix Nobel, Atanga Kibongo, docteur Denis Mukwege, on a paten, Oyo, a rassuré qui accompagnement, il y a bureau naye, ba parcelle, il y a collaboration, Oyo, ezali, kosala, pona ba identifier bango, ba espère, il y a Fonarep, pib, Oyo, basala qui réparation, na Irak, Kosovo, pe Guinée, ba ko établir moko ya collaboration afin que ba échange ya pratique ya kitoko esalema wana izalaki maloba ya Paten Pramila sous-secrétaire ya Nations Unies en charge ya violence sexuelle liée à ba conflit. Non, c'est la première fois que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kengazwa qui maloba mercredi 20 septembre na 9e édition ya forum Makuta na oyo ezali ko sale makuna na Abidjan na Côte d'Ivoire. Héritier Mapini m'a pesi nous détail. Akumaki na Abidjan mardi 19 septembre 2023 na Pokwa na Côte d'Ivoire, Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kinge azwaki parole mercredi 20 septembre 2023 na 9e édition ya forum Makutano liboso ya homologue na ivoirien pe ba membre ya gouvernement ba directeurs généraux ya ba entreprise pe ba représentants ya secteur privé ya RDC pe ya Côte d'Ivoire, sans oublier ba personnalité ya ndenge na ndenge pe ba décideur ya secteur économique. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kinge a rendaki hommage na deux chefs d'État mingi penza, président Alassane Dramane Ouattara ya Côte d'Ivoire pe président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya RDC pour un engagement na bango ya œuvrer continuellement ensemble de manière concertée en faveur de l'intégration ya continent. Chef ya gouvernement a présenté qui ba multiples opportunités au RDC azali kopesa na matière ya investissement bosimbake pour na co-dynamiser ba principale filière d'exportation pe ba tâche au ezali désormais relever formidable défi ya reconstruction ya économie pe réparation ya makambo ya ndenge na ndenge Jean-Michel Samalukonde Kinge alobaki pona ye alobi misala oyo ezali lieu moko idéal pona ko renforcer ba partenariat public pe privé peut saisir l'opportunité économique sociale de part et d'autre dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Boye Jean-Michel Samalukonde Kinge a talisi que histoire ezali kotalisa peut souligner que République démocratique du Congo a une structure moko destinée à la promotion et à l'investissement
pe ekopesa non seulement d'informations nécessaires et ko accompagner ba investisseurs na ba démarche nyonso pour la création ya ba entreprise. Bosimba ke 9e édition ya grand rendez-vous économique ya ba affaire oyo ezali bongo ko tourner autour ya émergence ya nouvelle génération en matière d'échanges commerciaux intra-africains, ba prestigieux événement ya ba réseau d'affaires en Afrique centrale. Yango ezali ko salima pour la première fois en dehors ya République démocratique du Congo, ezali ko sangesa 150 personnalités mingi ba chef d'état pe ya gouvernement, ba décideurs publics, ba dirigeants ya secteur privé pe ba leader ya société civile. Ils ont un objectif ya co-contribuer na éclosion ya potentiel commercial intra-africain oyo ezali inexploité pe évalué na 22 milliards de dollars américains. À ce jour de travail na Ekuna na Abidjan pour la 9e édition ya Forum économique ya Makutano, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge aranda qui visite moko ya courtoisie et pas homologue na ye ivoirien Patrick Achille Nathalie Kaila Kapenda héritier Mapindem. Na séjour de travail na Abidjan, capitale ya Côte d'Ivoire, azali ko participer na 9e édition ya Forum économique Makutano. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge aranda qui visite de courtoisie na homologue na ye ivoirien Patrick Achille. Boye bango ba betaki mingi masolo mingi penza oyo ebandaki na Kinshasa na juillet et outi koleka mingi pona renforcement ya coopération entre République démocratique du Congo et Longo na Côte d'Ivoire. Bosimba Keli Bosse ba panze sango na suka masolo na bango chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi azali ko mentionner liboso ke aye ko transmettre ba salutation ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pas ya homologue na ye ya Côte d'Ivoire président de la République oyo azali bongo Alassane Dramane Ouattara et pas ya premier ministre Patrick Achille ba salutation ya président Alassane Dramane Ouattara ezala ki pe pona ye occasion pona koya oyo aye bana ko encourager secteur privé mingi na forum oyo ba kutena ba investisseurs ya ndenge na ndenge en tant que République démocratique du Congo pe Côte d'Ivoire finalement continent africain ezali awa na Abidjan capitale ya Côte d'Ivoire ezali occasion pona kolandela ba discussion oyo ba bandaki déjà na ville ya Kinshasa. Boetango wana ezalaki na ba 9e jeu ya francophonie bazalaki na honneur ya koyamba premier ministre Patrick Achille oyo ayaki ko représenter Alassane Dramane Ouattara na rencontre oyo ya ba pays ya francophonie babandaki déjà kolobela ba échange entre deux pays surtout na niveau économique pe lisusu na niveau ya partage de l'expérience parce que finalement bango baza na ba similitude ya ndenge na ndenge lelo nzambe a permettre ba discussion oyo eye bana kokoba lisusu na ndenge délégation ya République démocratique du Congo eye na Abidjan capitale ya Côte d'Ivoire pona kolobela mingi na domaine économique et financier et longona agriculture aménagement du territoire pe bongo na bongo ba pensa que lisusu na début ba grande rencontre oyo ekoki ko permettre ba ye bana kotala tala ndenge nini ba échange ekoki ko salema entre ba mboka oyo mibale na ngambo na ye premier ministre ivoirien Patrick Achille a se montra qui ouvert pe disponible pour na ko bâtir elongo na RDC ba relation ya coopération économique ko kozala bénéfique encourager que secteur privé ya République démocratique du Congo pe ya Côte d'Ivoire tango ba monde francophone ba continent africain ba yaki mingi na République démocratique du Congo ezalaki occasion pour na bango ba yeba na kobanda déjà ba discussion na bango ndenge Patrick Achille atalisaki ezali rencontre moko na ba secteur privé oyo ezali bongo na cœur ya ba économie yango esali ke ba yeba na ko accompagner pe ko transmettre message oyo elobami yango e ko transformer ba société et pour créer la richesse, bango nyonso, balingi ko travailler ensemble. République démocratique du Congo na Côte d'Ivoire, ndenge Patrick Achille à ce que ça qui koloba. Président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Namokou Semo Mboka Denis Kadima, a salissaki mercredi 20 septembre, concertation entre CENI, ba parti per regroupement politique, na salle à spectacle, y a parlé du peuple Stéphane Scan de Nathalie Kalakapenda. Azalaki accompagné les membres, il y a bureau naïe pe ya plénière, il y a commission électorale nationale indépendante, les patrons ya CENI, Denis Kadima Kazadi a rappelé qu'il y a assistance caractère irréversible à l'élection il y a décembre 2023. CENI azali ko poursuivre ba préparatif il y a l'élection il y a décembre 2023, kolandisama na calendrier électoral.
a convoqué que le 1er septembre électorat pour une élection présidentielle. Puis le 8 septembre, procéder à une ouverture, il y a bureau, il y a réception, puis il y a traitement, il y a candidature. Kaka pour une élection oyo. Les losini a été à disposition nabino, éléments information oyo et sengeli pour na kosunga bino. Ko préparer étape nyonso ya élection kitoko expert ya seni bazali très disponible pour nous expliquer bino étape nyonso ya processus. Deuxième vice-président Dudu Manara ataki accent mingi na détermination ya bureau na bango ya ko respecter calendrier yambo alobe la matière oyo ezalaki prévu participants balandaki na kimia nyonso explication ya expert ya seni ko banda na conception ya liste électorale pe cartographie ya bureau ya vote accréditation, il y a des témoins, des observateurs, des journalistes. Qui ça processus, il y a voter, des dépouillements, des sanité. Notion ya sei légal, likambo babengi représentativité, pe senge na ba machine oyo seni abengi yango dispositif électronique de vote, topé DEV na bokuse na suka ya nyonso. J'ai ba question pe ba réponse et zalaki bongo au rendez-vous, assistance bazalaki éclairé na ba différentes préoccupations na bango. Tokoki kolobake na nzela ya concertation oyo, ba responsable ba parti pe ba regroupement politique, ba zui makoki nyonso pe bazali éclairé et pa ya ba membre nyonso ya seni pe ba structure na bango. État ya babaleneur ebele oyo ezoko voyager na bibale ya RDC eza vraiment na ba condition moko ya malamu te eza ko créer ba accident na ndenge ya kosakana te bola na reportage au Christian Kangebe ni Michael Busto to basale libino. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyager na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai mpo na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yoka nanu son oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bakorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle komanda de bord akobeta mama na kilbit nebale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenir ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale
tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasu ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. C'est à Telua Clione Airbus A320 pour être voyager dans la condition moko ya kitoko Michael Bustoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi olinga kolata basapata qualité place eza semoko na 7e rue Limité et pa ya Papa Griffe Igong Tingi héritier Mapinem Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na limete tokia na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel Bogo Changa Maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, nous avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka,
azala responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Nasa a été dit pourquoi. Dans ce moment-là, on a fait dans la Gentili Mobila. Adjoint les alliés chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentili Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait ses mots. Il dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. L'autorité nous suspend pas ça. Moi, je pense que nous sommes effort. Et ça, devoir dans l'île. On va devoir dans la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale, dans le petit boulevard, place partie, soit dans la salle d'Adour à Kekele, pour nous dans la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État, nous avons soutenir Yango dans Bimissi. Mais, nous avons soutenir Ngadi. Bon, je comprends, tant que les clients sont contre Dakar, papa de Simawa, nous allons dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, la tara pièce Awa. Aux ala au mariage, la tara Awa. Aux ala sapat ya munene, le koloko la ink. Yaka na odimina ngo koma ngwa yemoro, de kokao. Aux ala o ngwa yemoro, ngwe koma boli le kola ink, yaka na osala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Diaminga za potopoto ya qualité équipé HT oza mukolo to mona bino so bosengel komela yango Stéphanas Kande Nathalie Kaila. D'une génération à une autre, choix ya potopoto Diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na Diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na Diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongo na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia Diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming, Léa Otonda, d'une génération à une autre. Infolingala ya lelo ekomi na suka merci mingi na Igor Ntinga zaki na sima ya caméra édition sima maki na Nathalie Kaila journal zaki monté et par Christian Kengebe ni pe Francis Konza loko ka journal peu pour la peu za supervisé per héritier ma piné coordonné par Stéphanas Kande au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yakanango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion
oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele. Kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme. Ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.